Wenzo Bandi Bandakala, Wenzo a fondé depuis 1978. Bandaka Awate, Wenzo Bandaka Banda na maison commune, c'est comme maison commune de Komiwana. Wenzo Bandaki Wana, malé, mais transformation ya Wenzo. Ndé okuma, après Zalaka Boité. À cette époque-là, Zalaka Banga, Baote Kaba, biso batu vivre na Kinshasa mwata wakala. Polisa, moi monsieur Ngombe wa mafuta Ngombe wana, Zalaka awa malewe, Zalaka awa restaurant wana. So moi lipa na yo, atielio polisa wana kati l'émission lipa, bani ko buta nzela nzela ozolia. Biso zalaba kadafi à cette époque-là, côté ka pétrole ya king ngongolongongolongo la mama wenzi wana. Côté ka na wenzi oyo. Et bien pourtant, il est comme wenzi transformé, ba kunkelere koti, détail belé koti maison peinture koti. Divers marché côté marchandises de côté nakata wiza c'est bien bon et ça déjà développement bon to ko bon ça peut culture ya wiza na bisoté donc les bananes mitraille yo kaka comment mitraille za eloko ya okufa te mitraille za diversité ya marchandises to sangisi yango esika moko te ba bengi yango mitraille te na bondokité non glorious stories still need to explain, but the truth is marvelous. It's obvious, more than conquerors. Let's go. Yeah, I made a lot of changes, but the vision's still the same. Evolution in my vein, and when it's business, I don't play. Moving up to higher places, starting stronger, we can finish it. Standing on the rock of ages, either way we're gonna make it. Feel the vibe in the air. Keep it 100, no less. Try to do more and say less. Only aiming at success. Hard time couldn't break us in exchange. Made us even Matono mingi bana membre balandi ya biso podcast télévision na banzi ete bozai belé lokwa balifuma wali kolanda ngawa bino le gombo katie chafunza manzamba balobi ete tozana bino ensemble manaka o émission masolo pe mabina bana membre bolingango mingi pe boko benga boko beta piololo chafunza manzamba akoyamba bino na lokole wali kobenga. Merci beaucoup bana membre tozana bino elongo na yabiso podcast télévision balobi ete yabiso podcast télévision ezali te kolaksa bino ete biloko kitoko ba découverte kitoko na pesi ete merci mingi na mbote mingi na bango moko balika kamisato bali kolanda biso Roni Malundama, Joking Malundama, Yannick Malundama bali wana na mboka ya Mindele na mboka Londres bali kolanda ngawa bango les gambo kachecha finza manzamba bana membre toye awa na wenze oyo ya libe wenze moko ezabe awa na commune ya Kimbonseke wenze oyo ya libe wenze soki ete olingi osoma mwa pièce moko ya moto olingi pe osoma mwa nini moko ezali pe wana me tokokuta be ba pièce yango ya libe okomona ngo ezabe ba rui ezo ndire ba sundoli yango ezo ndire ba bwaki yango me tokoyeba te tokotuna ya libe boni et puis basalaka be boni bateka yango be lolenge boni et puis wenzo be kombo nango nini yango to découvrir na bino ano wenzo esalema pona tolekaka mingi tozoyeba te wenzo esalema nini tokoyeba na bino elongo tozana bino ensemble na yabiso podcast télévision wana te twalibe kotambola na bino na wenzo yo beto sola na bino elongo na ndenge sengeli ndenge zalaka na yabiso podcast télévision tozana bino elongo tozaka otambola kaka na buluka otambola mbote tata na ngai mbote papa papa na nga boni santé santé bien bandeko bakolanda biso awa mekana kotondola biso wenze oyo kombo nango beni wenze oyo kombo nango wenze ya lokolo moko bosiko wenze ya lokolo moko ndenge bozwaki yango be wenze ya lokolo moko nani nga be apesa kombo yango wenze ya lokolo moko esalinga be koseka wenze ya lokolo moko tala be matalatala bon ezali ndenge makambo yango ebanda ya wenze ndenge bakulutu oyo babanda bakenda pe batika na kombo wana bon moya koloba mingi eza te mais siko wenze ya lokolo moko tokomona bino na wenze ya lokolo moko bwali be koteka beni tozo koteka bamabende bon biloko ya kenkelerio nyonso bozomona
yango nde tozokoteka motu nyonso aza na mposa kosomba eloko oyo esalaka mosala na libende nde akotya ye kotala eloko aza na mposa asombi nde asali mosala aza na mposa. Siko ape na wenza lokolo moko boza na organisation na bino pe ya bachef? Oui, organisation ezali président azali wana président Ngunza na comité ne pe bazali na ba ancien sénateur pe bazali donc staff mobimba ezali ya kokoka. Merci bana membre ya tozali ben na wenza lokolo moko wana etenga bino chef nzama nzama na oso na papa na tuna ye wenza lokolo moko siko oyo boko teka ngo bena wenza lokolo moko tokozwa awa ba pièce ngo to komona ngo ekomi be ba rouille et rouillé est-ce que pe eza be malamu so pe moto pe ko sala ngo pe ko be kolungwa pe bon libende tindenge zana esila kangala te tindenge eza wana mutu na mutu akopone loka zana ngo mposa ata eza ru ya ko transmettre yango na lolenge eloko ya lingi ko sana soka moni eloko ya sombi na eta ezali ya kosala ngo mosala sombi soka moni eza bongo te aluki o eza na eta eza na mposa asombi. Merci bana membre balandi ya biso podcast télévision to libe na wenze ya lokolo moko wana te toko tambola ka kosola mbote tata na tata pe na moni pe alibe awa mbote tata mbote papa to mono be awa na wenza lokolo moko oye ko somba pe ba pièce na yo te kolonda koza te nazozela ye po natala biloko maintenant mekano ko bisa biso na wenze oyo sepela be nango wenza lokolo moko bo na sepela kana makasi po ole toke na musika toke luka musika eza pembeni kaka oye osombi osalele eloko ngo. Merci bana membre to libe na wenze ya lokolo moko tozo tambola kaka kosola na bandeko bana membre bazalia wa wenze ya lokolo moko na tokoteka mbote mama na ngai to libe na wenze wa kaka toko mona be wenze ya lokolo moko wenze ya lokolo moko mbote mama oui mama boni bien mama mekano ko yutsa biso abwe na wenza lokolo moko yo walibe koteka be bani ana teka ba pièce ya moto nazoteka siko pe na wenze pa lokolo moko peza be kitoko wenzango za kitoko makasi yo awa na wenze ya lokolo moko sali be bambula boni nasali ba 11 ans koteka na toteka 11 ans nasali 11 ans siko siko ba pièce nini oyo walibe koteka na wenza lokolo moko ka ba pièce ya moto na ba pine oyo biloko nyonso bomonaki yango oyo totekaka yango sawa. Merci beaucoup bana membre balandi ya podcast tozaka aka na wenza lokolo moko bomoni mama ali koteka be ba pneu ya moto ba pneu pe normal na wenza lokolo moko to alibe kotambola kaka wana bino elongo mais na wenza lokolo moko ape to découvrir pe ape bambabola pe ya kitoko ezali ape to solana na papa pe azali awa mbote tata na ngai papa na nga boni santé santé za bien papa na ngai tomonyo awa na wenze be wenza lokolo moko kombo wenzo wenza lokolo moko te kombo ya wenzo eza wenze ya mabende mais batu musu bako be yango wenza lokolo moko yo pe oloyi pe eza be wenza mabende mais kana ko biso yo awa ozali be koteka be nini awa na wenzo awa na ye koteka bambabula oyo ba prise basinga ba biloko ya courant esangani na ba biloko mususu non awa yo ozoteka bambabula oyo osala ngo na mabele te nasombaka epai ya bato basalaka siko aboy otie mbabolo boye combien mosusu ya ba 10 000 9 000 ya ba 15 000 ya ba pile na ba 12 000 masikoyo bambabola ngo oyo ndenge ozoteka ngo bongo différence ni ezali entre réchaud na mbabola saka mbabola elambaka bien réchaud elambaka be mabe nyonso elambaka bien mais ya réchaud ewumelaka eza makasi koleka oyo ya mabele. Merci bana membre to alibe na wenza lokolo moko to komone te ya kosoleze bele na wenzoyo to ali kotambola be kaka wa na wenza lokolo moko makobe ya kitoko na wenza lokolo moko ngabino le gambo kachecha funza manzamba na liwana kosola na bato yo te bayebi wenza ngo be wenza ngo kaka malamu pe mingi mbote tata na ngai mbote ndeko journaliste papa na nga toye awa na wenzoyo ya libe wenze ya lokolo moko na ikomo nango ba diaspora bele ba kolanda balandi ya chafunza manzamba bali kolanda batonde bele kwa bali fuma kolanda bengai ngawa bango le grand bokati mekana ko ebisa biso wenzo esalami be banini
wenze oyo ebandi banda kala wenze eza fondé depuis 1978 ebandaka awa te wenze ebandaka banda na maison communale sika maison communale ekomi wana wenze ebandaki wana malé transformation ya wenze nde okoma awa mpe ezalaka boye te à cette époque là ezalaka bangar baoteka biso bato vivre na Kinshasa mwa ntango ya kala polisa moi misuna ngombe ba mafuta ngombe wana ezalaka awa malewe ezalaka awa restaurant wana osoyi mwa lipa na yo batieli yo polisa wana kati elembisi lipa obani kobuta nzela ozolia biso ozala ba Kadhafi à cette époque là koteka pétrole ya kingongolongongolongolo ya mama wenzi wana toteka na wenzi oyo mais bien voilà lelo komi wenzi transformé bakonkelere koti détail belé koti maison peinture koti divers marché koti marchandises koti na kati ya wenza c'est bien bon et ça déjà développement bon to ko bungu ça peut culture ya wenza na biso te loko le banana mitraille oyo kaka koma mitraille eza eloko ya okufa te mitraille eza diversité ya marchandise to sangisi yango esika moko nde babengi yango mitraille to okutana ba pièce d'origine na kati ya mitraille preuve awa na mesa oyo nga nazoloba oyo na dépanneur avion awa na mesa oyo eyali be bongo mwana membre Montréal zwana biloko yango oye ameka kolungola pe avion ndenge ya dépanneur yango na lifa na se ndenge alobi ozanga bena kindoki bien na bomoto te na bondoki te eza likambo ya koteka pe kosomba sombili tekiri yango wana tobengaka bongo pièce kokouta quelque part moto aye nango awa wana kati ya mesa atekeli biso na kozanga pe koyeba tosombi pe toteki yango pe lisu na motuya oyo esengeli tokoki koteka donc balukaka pièce ya avion un peu partout na ville mobimba ya Kinshasa batinda même bacommande na poto bazwa te sasa epita bakomaka awa na mesa ya mokonzi ya wenze on azoloba oyoyo bazwa pièce ya avion wana ka pièce mwa mokeme ya motuya makasi bazwa bakenda ko dépanner avion awa na aéroport Njila wa batamboli pe avion pe kei pe koite pe poemati ekei enanguki ekei ti kote kokoki okende pe ekei baya ba félicita ba pesa pe bamboti awa longonia na mokonzi ya wenze mais siko okoloba nini na bandeko pe bazali pona tomoni babilo musu ezali awa do esali ba rui mais siko eloko na so pe ochango pe na motoka pe ko sala bi esenga il faut osukola ngo be na mafuta pona biloko ane lungwa yango ndo moni bio nango yango wana. Donc quand on parle de bio, cela veut dire naturalité nango yango wana. Komo nango ya ko rouiller boyete, komo nango saleté, kaka na kati ya saleté nango elata nzoto ya sika. Elata nzoto ya sika e koti na sika na yango e fandi esali mosana nango pe sengeli ya bopikiliki bokundu banzoto. Ndenge sala na kati ya motuka. Bako tiango na motuka, bako tiango na pepo, bako tiango na ngunduka, bako tiango na baleinière, bako tiango bako kotiango na bawewa wa moto bozo mona boy. Biloko nango yango bayoteka bi awa na kati ya wenzi oyo. Merci bana membre ya biso podcast bomone tena ko zonga sabino na alima to ko zonga be na alima na biso to zonga na alima e ko zalabe malamu mingi yango ete chef Nzamba Nzamba to alibeka ko tambola kakawa na wenze ya lokolo moko wenze oyo ezabe na kingasani bana ngasani kaka liso ko liso mbote tata na ngai mbote tata yo client mbote tata mbote to mon pe client pe ayebe osomba be martoa na wenze lokolo moko ayo suma marto yo luka marto suma marto merci boyo mekana koloba kana koloba tindenge alibe ko sumba wana ateka pe be malamu mingi tosombi bien biso tosomba la moins cher toteka mo na prix likolo to landela ka quelque chose ne baluba wenza pirate tozwaka muke to landela ka muke donc yo koti awa na wenza lokolo moko osali be bambula boni na ça déjà 4e année yango nazokeni awa na wenza. OK, merci beaucoup. Merci bana membre toana bino awa na wenze ya lo kolomoko wenza lo kolomoko tozaka awa toko laksa bino biloko be kitoko o ezali ba pièce mo mala mbote tata na ngai tata boni santé kimia ezali na ngolo nzambe vraiment tata na ngai to mono pe ozaka pika na wenza lo kolomoko. Exactement, on a okata wenza lo kolomoko na sima Congo Futur qui ngasani ya suka yango ezala ba kombe belé
tokoko benga na sima Congo Futur derrière commune à Kimbanseke soit wenze lokolo moko eza wenze ya kale bandi lelo te ezalaka ba mesa ya kotanga lelo e commune grande étendue kenkelerie koti ba peintre bazali ba mécanicien bazali vraiment domaine nyonso ezali au bandi Congo Futur na prince tir au mati vert ma sœur wenze ekoli vraiment ekoli mais ko mekano kotandola bana membre ya kotondola bango balandi ya biso podcast télévision biloko oyo bozoteka ba pièce oyo boso yango be wapi boko soma yango be na ba maison boteka oyo ototeka awa tokotaka pe ville na magasin ba chinois tosombi lekola ba clé nyonso bozokomona ba roulement tokenda ville pe tosombaka mususu pe bayela biso kaka awa lokola yo bopana ba pièce na kati ya ndako evanda mosala kosala yango eza te oyo opesi biso tokosomba mais tokenda mingi kosomba pe na ville nde ozomona tosalaka mélange na ya awa na ya ville ba pièce yango bongo soki na moto aluki pièce yango eza be combien vraiment ezali ça dépend ya pièce na pièce ba clé lokola ba clé mituka oyo ça dépend ya pièce na pièce na koko exposé prix boete mais ça dépend ya pièce na pièce OK nyonso nde totiaka kenkeredon diversité oluki nyonso ye na plomberie tozali oye na mécanique tozali oye na menuiserie tozali tout tozali Merci beaucoup bana membre bokolanda nga toujours nga wabino le gombo kache chafu nzamba nzamba wenza lokolo moko ezaka kaka be sima ya commune ya Kimbanseke otuni wenzo yo nde okozwa bepe biloko moko ya kitoko malamu oyete osepeli nango pe malamu mingi mbote tata na ngai tata nga tomoni ana wenza lokolo moko walibe oteka nini ya oteka ba mabende ba clé ba boulon oyo yalibe mesa na yo mesa na ngai ngwana ngambo chaka no awa beli boso mesa na yo to so la be na mesa na yo awa to ebandeni tokoki ko beta be masolo awa na mesa na yo onde ezali mesa na yo awa mesa na ngai ngo ba pièce oyo teka be ndenge nini ozwa ngo apo ko soma ngo be asiko be nini me ko tala be matalata bande ko balandi to soma na ba ville to soma na ville kuna to yena ngo pe awa to moteka ngo ndamu moko na puna ngo détail. Merci beaucoup. Meka kolobela biso ba difficulté ni obino bozokuta nango pona koluka be ba pièce oyo ba tupe ba ya kosomba. Difficulté daka mo daka ba mbutiage kande na cela. Pona kosomba biloko tiko ya ba difficulté ga yango na ba transport. Pour que nous sommes en Victoire ou bien quartier. To sommes na ville na na Croix Rouge. To sommes na Croix Rouge to sombi après to na. Kuna na polo boso mango eza biloko ma magasin bateka na magasin to koti na kati to sombi ba faire partie biso pe to sani oui na parce que atiko yo sali bambula boni ngai ngai na fait des gens sur mon qui a 10 ans déjà 10 ans déjà. OK merci beaucoup merci bana membre to alikaka wa bena wenzi alokolo moko mbote papa mbote mingi papa na tomoni bena wenza lokolo moko biloko wali koteka ya libe kitoko mingi mekano kotondola bana membre balandi ya biso podcast télévision biloko ngo okoteka ngo belo lingi bon biso toteka mabende tokolo mabende ba clé ba tournevis okotalisaka pe kuna ba clé à laine biloko moi ebele ba boulon ezokosunga ba mécanicien na biso na changu na kingasani ba chauffeur na biso ba sa musala transport ba nyoko ma mingi te soka za na posa moi pièce de rechange clé moi marteau moi biloko ya construction aye moi mbangu asombi asali moi musala na ye vraiment toza libre toza disposé pour na musala na biso. Merci ko mekano kolobela bana membre ba ko kamwa to ko mona ba pièce mususu erouillé ba pièce mususu moi elibe ya kotengama moi lipapu siko bozoka ngo wapi bo yibaka ngo bebelo lenge bon biloko to yibaka te omoni eza mélange biloko mususu eza ya sika tokendaka na mundele na ville to sombi moi biloko na biso to chewana biloko mususu ezali ba mituko ekufa wana o esengeli suko sala te ba mécanicien baza ko kende ko panza yango kozwa ba biloko eza moins nécessaire bakoyela kabiso pe yango to kochaka na mesa po esunga lisusu misala ya ba mécanicien eza bo. Mais siko papa nga mekano ko tondola bana membre lisusu yo osali mibuboni awa na wenza lokolo moko bon wenzo yo ebandi kala
eza wenze ya lelo te banda mobutu wenze oyo esepelisi bato mingi bana classe babimi awa baintellectuel ya ndenge na ndenge tobandi mosala banda mobutu donc toboti awa tokolisi bana awa bana mpe baza kotanga kaka tosali bambula ebele toza kaka na wenze oyo. Merci beaucoup papa Nangai. Merci Matondo mingi. Bana membre balandi ya biso podcast télévision tozana bino longwa wa kaka bena wenzi ya lokolo moko. Mbote tata. Mbote. Papa Nangai tomoni obe awa na wenzi ya lokolo moko ozo kozote kani awa boye na lokolo moko. Ngai natekaka biloko oyo. Natekaka mabende. Tokene bena mesa ya papa wa na wenza lokolo moko. Ndo teka be mabende. Teka mitrai na ngai yango. Mais ko mitrai yango a des fois to ko mona ngo ya libe rouillé. Siko bozwa ngo wapi boko zoka na mituko ya kufi boko yibaka bien bon. Mitrai oyo mingi tozwa yango na ba mécanicien na ba garage. Ndenge ba panzi ba moteur. Batie ba boulot à part, ba roulement à part, biso to sombi yango na ba garage. Mais wana pe boko teka ngo pe pe marché pe za ki toko makasi. Te marché ça no comme que potole sa bana to tangisa pe bana. Donc so pe mo pas le qui place musukuna na njila zo yango teka ko ya pe azu yango. Biso na njili tozaka bo moko bango ba oleka biso po bango bazoteka mingi ba pièces de rechange ya ba moto. Ya ba mutuka. Okay. Merci bana membre Montréal meka kozwana mesa ya papa wa ba diaspora tu ba ko mona wa wenzi ya mitrai ndenge te to baliko teka biloko o ya mitrai boko mona ngo mebeba me ebeba te mais soki otali yango oko mona te biloko moko ya libe motu ya mingi moto ka pe ko pe ko compliqué yo moto tukutuku pe ko pe ko compliqué yo biloko ko mais soki oye awa na wenzo ko doit pe ba pièce ya kitoko oyo esengeli awa na wenzebe ya lokolo moko awa bana mambo to alibe ko tambola na bino awa ko découvrir kaka wenzi yango lolenge ndenge ezala kaka na ya biso podcast télévision mbote tata na ngai papa na ngai ko pusa beto sole bolimbisi papa na ngai papa na ngai tomoni yo walibe doye awa na wenzi ya lokolo moko na doye obandi mosala esali bambula boni même à plus de 20 ans. La bande qui est des glaces n'a pas na teki. Mais mais quand koloba wenzo yo sope motope alinga luka pièce ya kitoko pe pe akozwango facile. Ozwango. Mais quand ko biso vérité papa yo za ancien mais quand koloba ba pièce yango bozwango be wapi. La pièce ya to zokango na ba mécanicien et moko mutuka kale kofi ba pesi biso mutuka tozi to dépiécer yango to dépiécer yango tozi mabenda yango to côté parce que mabendo eza na mutuka ezali original par rapport à oyo ezoteka masika na ville. Merci bana membre tozana bino kaka na wenze ya lokolo moko abo tomoni Montréal zoa maison na bomoni te ba pune ya kitoko ya libe oteka makamba kitoko ezali awa be na wenze ya lokolo moko mena moni pe bandeko bazawa to beta na bango pe olope koloba na o etali wenze ya lokolo moko mbote tata mbote papa papa na nga tomoni awa na wenze be ya lokolo moko yo poza motekia ngapa na moteki awa nous tata nga tomoni be ba brique oyo bo sango ka bino mako ba brique oyo eza biso to pesaka ba mesure to pesi ba magister basali yango ba fabrika yango selon ba volonté na biso siko o boboche combien machine à brique wana bon to bandaka yango eza ça dépend ba machine à construire ezali ya ba tout ebele ezali eza par rapport à ba voilà oyo to bandaka ngo ba 120 000 donc so peut motope a somi ngo 120 000 aro ça pe moi compagnie ne paye ba brique mais effectivement au sala zo ba ko somba effectivement au sala
Merci beaucoup bana membre ba diaspora nyonso tu bokolanda bomoni ete na wenza lokolo moko bazala machine ya ba brique ezata walibe kotonga bendako na yo wali kotonga hectare na yo oza kotonga ni oza na posa ba brique oso machine na ba brique 120 000 200 000 ozu machine na yo ko pe ko beta betango pe ezokele malamu na wenzebe ya lokolo moko aka toko tambola kakawa na wenza lokolo moko to so na bino lolenge fenge mbote ya tana ngai yo pozaka ana wenza lokolo moko za client client. Rosoma biloko na wenza lokolo moko? Oui. Mais quand on a bana membre ba diaspora tout ba kolanda biso wenza ngo lokolo moko mona ngo belo lenge boy. En fait wenza lokolo moko ça nango bien, na mona ngo bien. Ah pe biloko pe bozo soma ngo pe kitoko, moins cher. Bon les prix ça se varie hein. Mutu mutu ateka na ba prix na. C'est le Congo non? C'est le Congo mutu mutu na prix na. Wenza lokolo moko mutu mutu na ba prix na. Okay. Merci beaucoup. Wanete toza kaka na wenza lokolo moko toko tambola ape mama toza wana bino ensemble ndeko nanga boni kuna ketaka masolo ya wenza lokolo moko mbote mbekano koitsa bana mambo yope ape na wenza lokolo moko za enezala awa mbekano koloba wenza lokolo moko toko mona biloko ezali awa basangeli nyonso to awa toko mona ba couleur toko mona biloko ebela na wenza lokolo moko babiloko bateka ezali ebele bamitraille biso teka peinture kuna barestaurant babiloko ya moto toa mpe na wenze kope esalama siko awa na wenza lokolo moko yo kaka oyebe mikolo te naza lela moto akala déjà makambo tu ezotambola mpe bien commerce kitoko na wenza lokolo moko commerce eza nango mokebakeba. Merci bana membre toza kaka na wenze ya lokolo moko toza na wenza lokolo moko mimi olobeza te to kumisa ngo be to salaka be makambo tu awa na wenza lokolo moko to moni pe ba client pe wenza lokolo moko bazali awa mbote mama na ngai awa mbote mama mbote papa to mono awa na wenza lokolo moko yo pe olekaka pe yo po teka kaka ngape na dala awa na teka awa wenza lokolo moko ezalaka bien makasi papa na ngai. Donc, awa soki motalingi ba pièce ateka pe aka normal. Aka normal so ngo pe so somba na bien appuyer bien awa. Merci mais pe to moni mama aza oteka na mesa na ye. Mama na ngai, balobani alléluia boboto. Boboto mama. Mama na ngai mekano ko ebisa bana membre komona mama walibe oteka awa na wenza lokolo moko ndenge nini awa. Wumbeli awa. Na wumbeli awa. À côté depuis 1996 na umeli makasi awa musala na haka na salika yango oyo ya kobokola bana yango na donc musala malamu balobi après diamant ezande libende après diamant ezande libende po eza mombongo moko donc esilaka te pe kotikala kosila te mombongo moko batokweyaka pe te ndenge eza awa boye eza mombongo moko malamu. Est-ce que maman pour ça la ndenge yo mama boy mwasi pe wali ko bima okende luka mabendango eza bitumba te kote boluka yango te bitumba ezalaka te bitumba ezalaka te tosomaka ngo na ba magasin mosusu baya kotekela biso kaka awa yo ozotekela lokwa ba pièce nini awa nga naza na pièce nyonso to naza nango ozomona basete ezali na terre bacole bavernis bapapier vert donc naza na divers donc ya kenkeleri mobimba. Merci awa toza kaka na wenza lokolo moko awa na tozo tambola kaka awa na lokolo moko bomoni ete tozali wana awa na wenze kitoko wenza lokolo moko bomoni biloko eze belé biloko vraiment kitoko pe malamu mingi awa na wenze ya lokolo moko mais tobosante ba doyen pe wenze bali awa wenza lokolo moko ba doyen bazali bato belé bazali awa ba ko teka na wenza lokolo moko tata na ngai mbote kuna tata na ngai mbote o mbote tata oui to sola kuna mbote tata mbote papa papa na ngai mekano koloba awa na wenza lokolo moko yo awa oteka beni bon naza mécanicien grand frère yo poser question ayebiso makambo nyonso wali okima kaka yo mutu okolinga caméra mais ozokima kaka mbote papa na ngai
Mbote papa. Papa nanga tomoni oyo awa na wenza lokolo moko awa. Mosani ni awa yo ozabe osala na wenza lokolo moko. Naza mécanicien nazo bongisa moto. Donc awa soki moto bebi nde yo. Ngai. Mais ka koloba yo awa na wenza lokolo moko okoti sika. Awa nga nazaka na 2 ans. 2 ans. 2 ans seulement makamba wenze penda profond na éviter. Mais est-ce que ba difficulté ni yo moto sali 2 ans ozokuta nango be na wenza lokolo moko? Ba difficulté ezanga raté na kati ya musala. Okay. Ba outillage museko ko kate oluka makambo ya ba difficulté zebele net na kosala musala difficulté zanga raté. Merci vraiment. Merci papa nangai tozali awa vraiment na wenza lokolo moko bomoni makamdenge yali kotambola na wenza lokolo moko pe kitoko pe lengi. Mbote papa. Mbote papa. Komunanga papa Mabele. Papa Mabele. Papa Mabele ndi président ya wenze oyo. C'est que oumeli vraiment na wenze. Aza doyen na wenze oyo banda wa pasola kindi wenze ba mikolo génération des générations ngape nazala ki na kati na bango. Merci ko wenze oyo. Twalibe komona kuna na njini na quartier wenze pe ezali tomoni pe ape na kimbaseke pe tomoni be wenze pe ezali mais quand on repose une différence on a ce quartier l'équipe bino bien ou bien lengi bon ce qui ke omoni ndi ba wenze ezali na kimbaseke omoni wenze oyo koto pe omoni pe wenze c'est que misale ezaki ba compagnie ezaki yango na ndi to fongole ndi ba wenze po to lukande moi moyen ko somba moi sa comme ya loso po na ko lesa ndi bana na ko tangisa ndi bana yangwana ndi ozomona ndi bagweza ndi ezofungama. Merci ko mais quand on hotel sabiso bala membre bazolanda biso wenzo efungami na neni. Bon wenze oyo presque so totali bien ba nona quelque ndinge wenzo ndi efungami wenzo onde ezalaki banda pe suka ndi na ngampani yango na tant tomonite wenze ekoli tozu banda ngampani ti suka ndi na ngangwele po batunde bazoya kotunda ba misala nde ezati yango na nde wenze nde ezofungama. Merci koyo awa batu ba kotunda misala ezati mekano kolobawa mais yo pe ozo bénéficier pe makati pe na wenzo yo. Bon na wenze onde nazo bénéficier te na wenze oyo problème ezali na po nazo batela nde population na ngai ndinge bango bazoya po ba misala nde ezate il fallait bango bazala pe collaboration na ngai po baswande ngai po wenzende e fonctionner e kenende liboso. Mais ka tomoni pe mesa na hote te mesa na ngai ezali premier mesa nde ya ngai to mwana mesa na bana membre to mona mesa na o izabiso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo ezalelo don't have to wait till tomorrow. Merci bana membre momoni ete manaka na biso e kombe na suka toko sukisa na bino na yemoko papa Mabele azalia wana biso to alibe kotambola pe na ye pipe koloba pe na ye pe lolenge ndenga azali bana membre balandi ya biso podcast télévision total si bino ete na wenze ya likolo moko wenzoyo eza wenze moko eza awa na commune ya Kimbanseke soki ete moto ete alingia luka ba pièce na ye akoluka be awa na wenzoyo yango ete bomone chafu nzamba nzamba legambo kate tozwi ete makoki pona okoma kotalisa bino wenzoyo ya libe kitoko papa nanga moi loba suka eza liloba suka ezati na sengi na lepa na bino merci ndenge bino bokoti awa po bariba esika pe wenze ezali soki mutazana posa eloko akota pe na awa na wenza biso asoma tozwa mbongo tosomila bana mwasa komba loso po bakelia. OK. Merci beaucoup bana membre balandi ya biso podcast télévision tozana bino elongo manaka na biso ekombe na suka na senge te botika malamu kimi ya bota na bino nde tokosani bembala sima bye bye. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo ezalelo don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli situ benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa